wapi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà bande ko balanzi ya MC Télévision mbote na bino ezanga wa bino molobe na bino Miriana Elolo talaka de naza amo de mama lelo to lobe makaba mama basala to banda na ba mama après to kozwa bande ko misu nyoso bazaka ba commerçant donc lelo vraiment tozana mode wana awa tozana oswe nda kwa kofi yango wana kuna pour avancer muke za place wo ranson na répétaka tozana oswe na milia papa wemba tozala matonge donc talaka miasa comprenez makele na mituka ndenge zoleka toza na centre ville na centre ville toza awa ensemble avec bino to wani to yamba ba invité na biso to komeka mpe ko solola makambo comment ezo se passer tolingi tozwa quelques interventions bino boyo ka ndenge to sola makambo ndenge ezo se passer na kati ya ville na biso ya Kinshasa. Bonjour maman. Oui, bonjour ma chérie. Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Oui, ça va, madame. Naza awa na table na moni concombre, na moni tomate, na moni chou, na moni babilo miso eza na nzungu, na moni kwanga. Na bien zoomé na no poisson oyo. Oyo zo pesa appétit vraiment mudamu na ka moi ça iba ko lamba boye. En tout cas, otala ba poisson lolenga bwe tumbami na ndenge ni nzabe basa kongo ba iba ko lamba. Basi ya boye penza te pardon. Boye baki mama par mabino nde bokimisa ba papa na ndako moye balia biloko ndako ezaka lisu te bakomaka olanda bino tokimisa ba papa ndako te en fait na lobana nu a eza oshwe eza vraiment to na kati ya centre ville ya Kinshasa na mupanzi kuna diagonal eza ndako ya Kofi Olomide so kesu na diagonal boneso mama ya Kalamu bana kineza wana e association munene o mokibonde yebi na poto ba yebi ba vie na biso ba GG fula mambu bazaka ana ba modogo botekol ba dinga lisana Kofi Olomide bazalaka ana ngane na sala ba poisson nga awa parce que awa bat bayaka mingi la plupart ce sont des responsables baza ba cadre bango baboya na bango kolia ba biloko ba Jakarta baboya kolia biloko ba kapela pona mabumu pona ba fièvre typhoïde yango balinga beaucoup plus koya kolia bo nesi poisson de na sali boye na ebike ba ebi poisson nga na sala yango bien poisson nga na sala yango propre poisson ngai na chaka be pisa malonga lokwa ka poisson ndaku kwanga bezawa eza ba kwanga ya mateke kwanga oyo ya pembe e pembe ni tozana chou na biso e remplacer ka salade na ba tomate na ba concombre moi vinaigre bezali pona ko assaisonner chou parce que chou so le ya pamba bongo et ça la libumu pasi et pesaka ba vers intestinaux o ba te belé ba e ba te donc biso toza pona boto kimsa ba papa ndako te au contraire to sala ki ba papa bazande makasi parce que papa tanga oti musala aza fatigué moi nzala akolia jamais ba nia o bazoteka na victoire bayaka bango nyonso koya kolia awa so pe to ke kuna 5-6 kana bie pa Kofi Olomide koma le Saint James ba tu pe bazana bazolamba pe mais kuna loko ya motu ya makasi ba préféra minga ya sombi poisson na ya 20 000 eza ya 15 000 pezali et ba brochette pe na sala sauf que lelo na sali vraiment brochette. En tout cas maman toza rosepela komona oza mwasi ya makasi oza mwasi te lokwa baninga misu batrainaka na banzela nde mpona koluka mibali to ndenge nini oza femme forte ozo débrouiller donc biloko no mpo osala yango soin makasi na sepeli vraiment na ndenge osala soin nanga nayeba ide nini epesaki yo imakanisi wana nini epusaki yo ofungola table na yo oteka biloko na yo yosala yango na soin boye bon eloko epusanga kotia table parce que lelo boye mokili tokomi na nani nde baloba émancipation de la femme moi si lelo nakozala naza marié bien que nga naza na célibataire nakozala naza na mobali eza teke nazelaka mobali anda abimisa non nga mpe fo nasala nini naza na esprit ya créativité lokola naza na mosala mosusu ya kosala te dans un premier temps mpo na nga mosala na nga eza oyo
natia mesa na nga boye mpo nalesa bana na nga natia mesa na ngai mpo nga moko nafuta ndako na nga place na vandi natia mesa na nga boye mpo na boya koteka nzoto parce que belo somona azoteka boye belo omona otambusa bilo na motu azoteka mpe nzoto directement lokoma kibatika mwasi ateka te soki otika ateka oteka nyonso oui ntango osisa oteka nazwi mpe na nzoto ateki oyo mpa na ngai ya bongo te nde nateki boye soki nasisi nakangisi mboo na ngai nazoki ndako fo nazonga ndako bana bana ndako fo nalambela bango fo nalamuka 4h du matin mpo nabongama nakesi kosomba biloko oyo mpo naya kotekela bana. En tout cas, bisons toti kolanda bandiko balandi ya MJTV Mami Wanza. Ozio ka ndenge femme forte azo s'exprimer. Apesa ba qualité ya bo mwasi. Ezaka te biso to vandaka ozeli na poko te mwelo ko mukuso leki na nzelo ko luka mbandi ba pesa mbongo. Mwasi foza femme battante moko fo ba ko luka mbongo, poza la fière na yo. Aux affaires, nous avons dépendre quand la poche à mobile. Tout le monde a même ma femme mariée, ma bunda, ma maman, ma lukaka. Pour Azala indépendante, ils ont dit qu'on s'attend famille, non, il faut payer quelque chose. On y a qu'à chérie, famille n'a pas sengi, maman sengi, boy, t'es sengi un moko, moi si on moko zala indépendante. Ce qu'on a tout na boy maman, né na mona doto ya dollar n'engage au mata. Babilo qu'on a bino, est-ce que vous avez un intérêt ou encore sengi bon matière, ba prix ou be boté kakana prix boté kakala. Bon, dans un premier temps, parce que ça va crier, belé, va se plaindre. Ndeni ni poso au kala, tu vas n'a qu'au sombango, 7 000, 10 000, et le lobo est comme 20 000, 15 000. Tozo matisangote na propre volonté na biso, tozo matisangote poto nyoko la congolais, toto nyoko la bakliya na biso te. Place tozo somba biloko, kando bi dollar réserve mate biso beto okuta biloko prix ya likolo. Et bah épices bika poisson oyo ce beau aussi c'est mission en mekisabino bo mona et koti ba épices belé nyonso na esenga mbo na ndenge dollar et mati en tout cas tozo se retrouver à tamu kiete parce que Rama Thompson est comme cher carton qu'on n'en parlons même pas nesinga boye na kendaka na batongo na kena gambela na Ethiopie wana bakabola pe mususu Rama poisson to biso so kati ya 3 mais na Rama wala nga omona bakabola biso to diviser ngomona 3 personnes de to somba Rama wana siko tona somba be comme cher makasi tona ya koto fona teka ya omoni to koma oteka mayonnaise mayonnaise to koma oteka ngolu alors que liboso ezalaka gratuit oui. Et ce qui est relié à Bisca Moussouka, n'est pas le mati, poisson à du logo nyonso et salade, voilà. Vraiment, merci beaucoup, maman, pour l'intervention. Malobani, au cours de la bala, basi nyonso, on va faire d'abord dépendre de la bongo, mi bali na bango, ou encore, lukarate, bafani baziana poka, pour pas malandela, batika banzoto, pour ba. Comme concerne encore pesa bandeko basi batika kindumba balukelo kwa kosala okozala sa wana $100 na place osombela ngo kabelo na place osombela ngo téléphone dans un premier temps okoyeko utiliser na nous téléphone na ba touche et na mikolo ko ya soki omoye mumbongo ne mati nde en ce moment là okoki ko somba téléphone ya prix oyo kolinga na place kabelo okosa pe t-shirt na tissage ne to mona ba mama biso bakangi to mona mwasa nani artiste miso ne fali buka oui nana ke akanga basuki na maboko mike ya bala isala pe kitoko honorable Shinzi de Kea mwasi ya légende ya musique na biso Kofi Olomide et amoka zo asuki na mikuse atiki bongo to pa diffusion alali azonisango sima et ça akepe kitoko do ba mama boza na esprit ya créativité mama na place oteka nzoto kozwa malade au là tu as l'esprit à ma bé au lelo et ko compliqué le compliqué makamba tout ça bazo kuta na bango ba yebi ba état d'âme na bango te délivrance ezana pasi na vie ya chrétien ko ça lisumu eza facile mais pose délivrance eza vraiment pas parce que ezaka na procédure ya mulai vraiment donc nyonso wana eza pasi na ngwana po oluka ngana podi na nga musana nga ngoyo na tumba poisson na nga na oteka kwanga na nga na mutu na mbe bomoni na ana kabelo pour vous dire que na lukaka mwali kele na kabelo na we mona et ça pe ezo sunga nga pe donc voilà c'est pas dit que tango oteko za salité likuta salité client ko kima yo oui c'est je crois moi place na oteka za quand na moni so bona kina appétit mama
omoni ke na oteke sika kimia muto ya vandi aza à l'aise. Merci. Ok, merci beaucoup. Awa tozo yamba deuxième intervenante na biso comme ça. To continuer toujours boyebi moko boyo ka ba déclaration ya bandeko. Ne ba la ka biso mwana masi il faut ko zala ko ba ninga ko bika na batu na kati ya société. C'était ka côté kanzoto mais kozala pe ko ba ko luka mbongo esungaka makasi. Tozo yamba siku ndeko na biso mususu pe commerçant ko expliquer biso situation muke. Bonjour papa. Bonjour. Boni papa sangwa. Sangwa za kitoko bien. On va bien. Amoni oteka ba chemise na yo ya kitoko, ba pantalon. Le commerce en qui est bien. Et commerce qui est bien. Qui est bien, pourquoi papa? Pourquoi des places pas plus bisoto sombaga. Oui. Pas plus bisoto tekaka. Oui. To comme sombaga, donc to comme teka on a passe pour donner daka likolo. Et là bo sombaga prix mususu. Comme bisoto to teka na 10 000. Mais pas de so to comme so na 10 000, si to teka combien de to souffrir makasi. Oui. Et to zo souffrir kaka makasi. Donc moi aux bénéfices exact, nga so na 10 000. Oui. Na teka na 10 000, mais nga so isu na 10 000, na teka combien? Sikoyo nenge bokomo liboso bando so mala combien bote ka combien musuto so na 5 000 ngape na koteka 10 000 na koteka pe 8 000 moi 3 000 moi 5 000 mais matiki lelo so mabita biso to ke limite kuna $, zo matakaka siko moi siko ezate moi musa pe ezate donc do saka ilo okaka te omona ka obima mais o saka ilo te po musala pe ya osala ezate aka kope osala donc aka to sala parce que loko musa ko sala ezate mais bien que mati ba client pe ba comprendre ba so ma quand même na ko comprendre na ya ko comprendre musu pas comprendre na EPT atiki na EP kaka. Tu sais pas comprendre te bo sala ni ozo continuer ko teka na prix ya kala to prix ya sika. Na oteka kama uta comprendre ngape na osaka équilibre na mona na zipe moi 2000 na zo na musu na 10 000 après ngata 13 000 na zo na nga. Mais o pa ya comprendre musu pas asumi pe 15 000 musu pas asumi na ete musu pe lelo kelo po de lelo ko sa 3 jours sombate na zo saka la na nga. Zo speka mbongo na. C'est que dollar est déstabilisé bino makasi. Kasi bomi jeti. Bomi j'ai fort bomi ma solo papa bana boye bana na ndako ko mobulu mama ko s'occuper classe et tout ko mobulu dara degré ce qu'on a vu pas les kamba dollar yo ko loba bon dollar Paul to loba ata to lobi mais esa manango peka ate ati loba kaka to loba siko ndeni yango to kwa déjà $10 ko na 30 000 bon emsu asomaka ballon na $100 de komi $20 ça $10 avant que tu aies un ballon, il faut $5 monsieur Tika. D'ailleurs, comme il y a ça 50, ça ni. Pour ce qu'on a un bon moine, on va te que le sous-pantalon à 5 000, on va te que l'autre. Donc il faut aller te à 10 000, 12 000. Poison on a récupéré. Bon, ce qu'on a sauvé, on va te encore. Tant que la moto, le pantalon 20 000, mais il y a d'autres compagnies qui peuvent faire un bureau. Mais il faut que tu aies parce que surtout autant moi ma colobozo tourner partout. Je me suis fait journée mon babana na ton na tekinam. Oh là là. C'est cool. En tout cas. On comprend que que ça linga passe. Pour ba jeter journée mon baso ko tekite bonanda ko bana bakolia nini to maman bango se retrouver nini. Oh, siko ezaka makama nzambe. Oui. Yo mo yebika ndeni osala. Taki mwana mobali alela kata to leli. Yo ana passe ngana na passe na osaisa. Donc j'ai kaka esprit kaka. Mukolo zui, obobi pe moi muke, so mukolo posite boli yango. En tout cas, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Bon, maloba nanga ya suka ka bataille la biso kande to tambola. To tambola mabe makasi. Mabe makasi. On a bino nde botambola mabe to bakonzi. Bakonzi ba otamisa biso mabe. Biso to tambola mabe te, po biso to kondu mboka te. Pe nanga na otambola eloko na musayibi ke na so na 10 000 na teka 15 000. Mais mutazo c'est 12 000, 2 000. On anda au transport. Transport est dans la prix fixité. Les loyers na 1000 francs, 12 OK na 1500 na poka 3500. Au juste. Donc autrement au salle ça. OK, merci beaucoup pour l'intervention. Merci. Toza toujours awa bandeko balanzi toza toujours ba intervention na biso a bozo mwa ndenge mutu na mutu azo déclarer bo comprendre ambiance na makele na lobaki toza na kati ya centre ville yango bozo mona biloko ezo leka pezo tia makelele toza toujours na kati ya ambiance na biso comme d'habitude to Hollanda to bozo ka bato ndenge bazo intervenir bazo lela toujours dollar ezo boma. Maman poisson total qui a le bien en tout cas poisson comme cher bah quand même plus que ça mais sous carton il y a poisson de banane somme comme ça à poisson mon carton mon comme diviser on a 3 personnes pose quand même quelque chose à côté na table na OTK et permettre de nourrir banana ndako donc il sous papa zolé à cause ça journée mon baté qui chemise tête top pantalon ta zolé et puis bazako so le na 5 000 baté qui 10 000 top 8 000 mais échité dollar et mati so bango basobi na cher ba côté ka pe na cher bato ba lingo so maté comme na passe comprenez combien de fois la vie devient plus difficile encore
totala ndenge ambiance yango kaka ezokende awa tongi toyamba ndeko na biso lisusu azoteka bamanete awa. Bonjour tonton. Bonjour. Bonjour. Naza besoin de mon biloko tie kuna bimisa ngonde awa yango ndenge aza na posa lango. Nana besoin de bamanete na yo wana. Nanga na yeba bosombaka ngo combien to pe boteka ako. Bosomba ngo. Pardon? Bosombaka en gros. Kala bobando somba combien en gros siko pe komi combien? Boso to wana bosomba carton 15 000. Oui. Mais la minute pour le moment et comme un carton 30 000. Et ça 15 000 comme 30 000 donc fois 2. Dans un carton moi écoute à combien? Écoute à carton moi écoute à 45. 5. 45. 45. C'est quand on va nous sommes à 15 000 on va noter qu'à lunette moi combien? Mais tu vas noter quand on va 800 000 francs 1200. Oui. Le combien 30 000? 3 000 à 4 500. Nous sommes à 4 dollars. Siko na bato ba Hollanda yo okoloba nini pour la situation comment traverser parce que les bosses qui 15 000 francs bote ka pe ba 800 ba 1000 francs mais comme siko 30 donc fois 2 mais ça sinon on transmettre. Tout l'état congolais a le solution. OK. A le solution pour battre banyo comme ma franc. A le solution. En tout cas, bolani ndenge qu'on a fait le bifo l'état congolais a lu solution. Solution est basée sur les dollars parce que ce qui dollar est qui a aussi ça bloque on a mataboté. Vu que dollar est mata 10 jours au jour yango biloko peso mata vie ezo comme pasi makasi. Na évité mot de la scène ko zala nini na l'état congolais ou encore na bandeko oyo bazola no partout dans le monde. Bon. Tout ce ngara na l'état a lu la solution. Ce soit tiki biso bona mboko vraiment bien que tout souffrir makasi. OK. Et ça, la vie peuple est bien. Voilà, merci beaucoup. Boyo qui intervention de la vision de lobby. L'État congolais a lu que la vision solution. Papa Fati bana baleli dollar ekita. Baleli bango dollar ekita. Po bilo na bango komi pasi koteka. Pasi pe bato ba so mais aussi manango lisusu te. Eza ko simba te vraiment l'État congolais ta ila bana situation oyo. Akomi kolela bazolela toujours dollar ekita balembi dollar ezala kala tango ezaki monso ebana permettre pe bato ba vivre na vie normale lelo banda ko mata bilambe mata ya koli mata eloko nyose koma na okacher ndenge koma wana on ne sait plus comment vivre pas c'est leki dollar likamba dollar ndi ba lela MPR ba ela soka dollar. Donc ma camion c'est basé sur dollar. Ce cas dollar et qui de ma camion saison on normal vie pe comme moins cher vie comme facile. Comprenez l'ambiance ni to na nzela biloko ezo leka lango kaka. To comme bel et bien na suka émission na biso analyse ya lelo boyo ki kolela ya ba papa ya ba mama ya ba ndeko bilenge nyoso ndenge bazolela likamba dollar. En tout cas bakonza mboka bota ela biso likamba dollar o soki ekiti biso nyonso to ko sepela makasi parce que vie pe comme moins cher et comme pe facile pour la mutu nyonso. Ezalaki oya bino molobeli Miriana et Lolo, je salue la première dame de 7e qui est maman Mami Wanza, l'épouse de papa Micha de Paris Mbote na bino. Je t'ai assisté par ma sœur Sylvie Bati. Derrière la caméra c'était exaucé. Je suis arrivée bel et bien à la fin de cette émission d'analyse. Merci, on se retrouve à la prochaine.